Ma Mission TV, le miroir du monde. La presse, tokota ba veni. Lelo ba ye penza ye moko en personne. Ba ye tina ba veni ma bango tokota ki ba boto so ba mesa ba tumbi. Mais tokota ba veni to tika bango presse na bango. Sa jour ngo yo, ba lingi bo peto ba kangana ici na ba chasser. Na ba bidon, ya ko mteja sa itela mboka. Gouverneur ga yemo lobi ke na tinda kiteke babuka biloko me bazongisa batu na sima. Batu yoso pe batosi, balongoli ba parasole, balongoli ba mesa. Mais bakomi kolandela na biloko ya batu. Na ate oteka biscuit, kozo biscuit au panza. Asa na biscuit ni nango. Au panza, monsieur batie na poche. Boy, ça vient t'es musué, on va faire ça biso pour ça coulou na to bande la makamba, on des alaka. Les biso va mer va aller là boy, ça veut biso bien t'es. Biso veut pas na ba on to sali yo ku finanté. Siko to komanda basa mi bezo komanda maseti. Oko kata bato ba kingwe. So ko siko na maseti makamuso kibisute. Boko na bachali bona bato. Sanju angole yango yo. Mama oza angini. Neina 60. Ma Mission TV, le miroir du monde. Alors, mesdames et messieurs, voilà, Ma Mission TV, chaîne à référence, dans la République démocratique du Congo. Alors, lelo awa toza na bon marché, nasir, au mona ki ba image ne to laksa bino pona misala ya OVD, ne ba négligé ki place oyo, mais to mona ki OVD ba ye ko bwaka. Mais lelo e komi Kinshasa bopeto pona gouverneur Asika, oyo abimi Chanting Mobila, oyo alobi vraiment ke batu nyonso bateka na nzela, bateka te po Kinshasa bopeto po ezala très bien. Mais to mona bon marché, batumbi ba mesa ba biloko ya batu nyonso o bazoteka ba bengani bango bateka te na nzela mais batumbi pe ba mesa na bango. Alors tozana ba maman ya bon marché o vraiment bon marché kenda tango po baloba par rapport ya gouvernement o ekotisika ndenge ba menacer ndenge pe batumbi na ebite soki ko bengana eza mabe to eza malamu to ka ba mama mbote mama Mbote papa. Alors maman tozana bon marché o ekenda sango tomoni bino ebele bobimi libanda na ba policier ebele. Tomoni batumbi ba biloko na bino bote kakana ebite nyonso nezaka pona Kinshasa bopeto be comment. Bon papa biso pe toza na pasi pe tozolela mingi na gouverneur na biso ayoka biso pe ayoka kolela na biso parce que toi na pasi pona komona kotumba boye eza bien te bien si balobi ba bengana bien si bako bengana biso me kozwa biloko batu ba bido ba mesa nyonso kotumba tozolela tosi tolungwe na biso na babala koti ata na mwa aveni mutu azobomba na ke azwata mwa likwiti ya mwana kolia azotangisa bana bazolia place wana metangu bango basali boye eske ata bino moko bakonza mboka botalela biso likambo to na bon marché na Phoenix tozala lisu na kimia te chaque fois kotumba bilo na biso chaque jour so baye kotumba bilo na biso en tout cas tolembi mais bino batumbi biloko ba epse biso déjà basinala ki bino ke ba roleka wana pona bien salité komi trop na mboka yango moni baleki batu ba signaler eloko te ba yesi biso eloko te ba soki baye bakangi biloko basengi bino mbongo so ba na mbongo te bazwi biloko batumbi nde ba osala bongo so baye basengi mbongo boza mbongo te bazwi biloko batumbi. Mais maman balobi boteka pembe la prince te mais est-ce que bino boteka côté na minute oyo toza na prince te tokoti na babalabala balandi tina babalabala tina ba mapangu babotoli ba mesa. Est-ce que déjà ba pesi bino wenze moko po boteka eloko moko ezate to na eloko te wenze te eloko te alingi mama aloba mbote mama mbote papa mama toloba makambu oyo toeli awa tomoni ba policier batumbi ba biloko na bino nyonso pona Kinshasa bopeto balobi Kinshasa eko mandeti France babi Kinshasa eko mandeti France papa tolembie
sans jour ngonde yangoyo. Oh, deuxième fois, quand tu m'as vu sur la mesa, babi tolongo la prince tokota ba veni. Lelo ba yé penza yé mo comme personne. Ba yé tina ba veni ma pangu tokota ki baboto sur la mesa ba tumbi. Mais tokota ba veni to tika bango prince na bango. Sans jour ngoyo, ba lingi bo peto ba kanganda ici na ba chasser, na ba bidon. Ya comme tete ça été la mboka. Bisote, ba lingi na to sa kindumba. Alors maman, mbote papa. Mon message mouké par rapport à Batumbi Babiloko, il y a Batunio Soro Baote Kanabo marché. Bon, Kotumba Biloko est ma bête. Kobuka Biloko qui est propre est ma bête. Gouverneur Alobaki, opération qui est propre. Tondimi, Toboya qui angote. Gouverneur Kayemo Alobiki, Natina qui était Babuka Biloko, mais Bazongi Sabatu, Nasima. Batu yo sope batosi, balongo lo parasole, balongo ba mesa. Mais ba komi ko landela na biloko ya batu. Na ate oteka biscuit, kozo biscuit au panza. Asa na biscuit ni nango. Ko panza, musu ba tshena poche. Ministre de Oloba, mokonzi mboka alobaki le peuple d'abord. Mais le peuple d'abord, on te demande comme les souffrir, on dit le peuple est mort. Mais comme il souffrir. Mais babi bazoba telabino pour ba microbe, ba typhoïde et zalate ba malaria. Et là côté papa. Yoga. Soy balobi qui soy balobi que salité la phénix. Bon marché et ça place sur propre. Non, bon marché. Surtout Ngai, naza mutu ya hôtel de ville, oyo nasalaka na salubrité. Mais naza 9 mois impayé. Nasali moi quoi na ngai mwasi nanga te kaka. Sikoyo ngai 9 mois na bafuti ngango te. Mboy mwasi nanga buki sumesa, yebisa ngana bana ba otanga. Na makamuni. Oh, kuluna bopekisi. Papa, merci vraiment toi chef au parking. Bon, merci pour la parole. Bon, m'envoyer ça là vraiment ils a bien été pour ma mère bazo débrouiller. Non ba saleli ba mère ba wenzete ba misala na no yete donc makambango banda to kopanda pe makambango te. Bon to moni to la muki na tongo to moni ba ye ba kangisi ba mesa ba mère ba ndi ko buka ko tumba. Ba mère mo ba idaka bana na misala ba sala ka ndi ba tekaka. Boy ça bien été ta musu ngwa ba pesa biso posa kulu na to bandela makamba on des alaka. Les biso ba mère ba le la boy ça fait biso bien été. Biso be bana ba on to sali ku finanté. Caméra ngai na kombaka. Nefi moi bafuta ngai te. Na ngoni siko to ko komanda basi na mibeto ko komanda maseti. To ko kata bato ba kingwe. To ko bisiko na maseti makamuso ya kibisute. Boko na batiali bona bato. Sanju ngoni yango yo. Mama ozan ajini. Neina 60 nange siko na komi ko koma po nini? Deko tangisa bana. Ma 60 oza mwa mkole kidi a 60. Oza de babota ngai tango mindebe beko kima. Siko santé mabe po nini? Deko ya bien te. Beko futa benga ite. Ne santé mabe. Soko mondi ba beko. Mais maman, yoli koloba kena ajwa yo okombara na banzela, okombara na nzela. Mama asinanga na ko komba po na pasie. Bafuta kayo mbongo. Bafuta ngai te 9 mois bafuta ngai te. Bafuta ngai le lokaso ko na lobby. Na minute oyo. Bana ngai kombo pe yango. Na minute oyo boy. Bana ngai ba ko commander kuluna, ngai ba ko commander kulune. Tolembie. Merci. Alors merci vraiment ndeko moi mukio pese là. Papa toloba te. Police aza ennemi ya population te. Population na biso ba mama na biso a o baza awa. Baza na bana o bazotangisa. Bana baza na ba université. Bana baza na ba école humanité bazotanga. Kaka na mbongo azoteka lipa azoteka malewa na ye. Major ayaki alobi bazonga sima. Balongwe na balabala awa. Bakoti na avenir. Mais lelo lisusu to mona kaka bango wana ba ye lisusu ba bimisi bango tina bakati. Major ngonani.
Major Willy Joma mokolo mabele papa na biso ya barumbu tomoni kaka ye moko aye atomboli suba mesa na baveni atumbi mais masolo yake ba mama bazongi sima mais bazoluka lisusu nini pesa sikoyo pesa message na président Félix Tshisekedi oya komo konza mboka o na gouverneur Gentini Ngobila o lobi ke Kinshasa Bopeto. Merci mokonzi ona kobanda olobaki le peuple d'abord lelo le peuple d'abord to komi le peuple na moto. Chaque jour moto ezopela mokonzi yeba ke bana na yo bazolela eza na batu moko bazolinga basangisa yo na peuple eyi na yo mokonzi fongola misu po boye bana na bako kufa biso tozotanga tozonyokwa matika biloko etikala na mokonzi Ngobila oya koti na Kinshasa propre bandana na baterase tongana nu bawenze tango kotonga bawenze ba mama balongwe bakoti bawenze botumba ba mesa mais pour le moment ma papa koti sa bango na ba veni basala. Merci papa aloba papa moi message mukyo bakisa message na zoloba na président de la République ngana ko se dresser pas gouverneur te et pas ministre te pas peuple d'abord. Naza na Muswahili na muluba te mais nazo dresser pas président pour ça papa na biso nyonso tozana na misala te d'abord de deux ba maman oyo bazolukela bana biloko kolia bazana ba papa donc ba comment ba fonctionnaire bozo bongisa na nous salaire ya ke fonctionnaire aba no kofuta ma $2000 na fait ya mois maintenant nous bobongisi ne makamute et vendité mais basi oyo ba kolukela ba mibali na bango ata moi fufu wana ke baliaka na bana bozo tumba bango ba mesa bozo benga na bango mais bopesi bango solution nini makamoyo ezaki na Kabila makambo lelo na fati mais to badako koloba na ba policier ke na Félix makambo ko suka mais na Kabila continuer na Félix continuer de plus que na Kabila mais ce n'est pas ça to boyi ya yo be continuer plus que nani et continuer plus que Kabila donc ya Kabila tango nani Nathan Félix, qui est dans la population, mais la population va souffrir de façon sécurité. Ici c'est mon pays. Oyo, dollar maté, mais d'abord maman nanou, base à la libre parce que maman on va botara yo Félix va botara yo et pas maman oyo. Mais bazo nyokolaye pas Ngobila. Na ba policier ba major ceux qui bazo tout ba biloko ba tout. Ba policier bazo yi ba bino moko komona makambo yo salima. Nazo lo banakanda po ezamboka na ngai. Comme si un étranger. Et ça bien été toboy makambo. Alors merci vraiment mesdames et messieurs. Voilà Oezaki ma mission TV. Tous en terrain poto la Sabino vraiment ba image auto kitana descente. Nenge ba mama bazolela, nenge ba jeune bazali kolela pour na Kinshasa Bopeto. Oh bango va déclarer gouverneur Gentini Ngobila alobaki a kotambola na nzela po propriété ezala donc na ebité kaka bazali bosoka bazo sabango est-ce que peut-être bien bonango aba miibi na gouverneur wana o premier ministre boibi ali bosoka bango wana bazo si betile ba masika ils ont décidé de ministre jeune ils ont est baka bango sont pouvoir attaquer majorité vraiment souvent ça pour na Congo so qui na droit na ngeza pa Congo elle est tranchée en valeur mais nous le peuple congolais tout ça donner papier négligé abandonné souffrance classe passe tout ça boy attention normal c'est chantier ça chantier d'un côté là ce sont les aventuriers qui montent même pas boy alors ce sont des aventuriers quand parmi ici bango besoin de pouvoir en plus ça m'étonne qu'un président républicain Félix un fils du Congo mais comme ça souffrance à Congo boy au sommet la montée plus que souffrance 100 jours on a 5 comme juste 122 jours. Alors merci vraiment donc merci vraiment Ndeko minute comme aussi là donc merci na général Ngando maman minute ici déjà parce que la moi mukete ke bino ba maman nde oyo babuki ba message. Merci papa papa Ngobila soka lingi kini propre akende na Kasai ata la salité eza na Kasai na salité eza na Rwakading na ba terrasse avant la ba makamba kini propre. Alors merci vraiment donc merci Ndeko. Nebite yo lingo lo banini potent. Tozaina soda abando diriger mboka oyo. Nani? Soda Kabila abando diriger mboka za soda. Alongo akenda. Siko awa toyoko soda toyoko président o aza civil. Siko alinga ba faire souffrir biso peuple ba civil. Nani aza civil? Awa il faut que loba rozo tozo comprendre. Félix Tshisekedi. Papa lobaki peuple d'abord. Félix c'est président Salini. Aza un problème parce que batuna ya cheli biso noko Ngobila wana. Aye po ayiba.
Oh ba major so banani oh ba ciao ba yepo ba yiba lisusu mais soldat diriger mboka 18 ans to mone loko to mais awa pe lisusu ya ona lobby ngobela place azali lumufu mwa mwende mais ngala yebi ngotenga na lingala yozo ba chiluba ngala la sinini mambo masoko mama na ye. Alors merci vraiment mesdames et messieurs, voilà émission est comme na souka donc merci na général Ngando, les crocodiles, merci na batutu bolandanga, Grobin Madidi donc na maman Olga na Caroline du Nord. Merci vraiment na batu nyonso vraiment batalaka émission et Martin invité sa fusée, maman Antoinette, maman Anto Mosala Nzambe na Belgique. Boza la brancher na ma mission TV to kolembate, to kita na descente poto la Sabino vraiment ba image nyonso. Merci vraiment bye. Ma mission TV, le miroir du monde.